Maman, Yasikeye, Stanley, News TV. Stanley News TV, Abo Kutande, live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, maman. Moi na suka ya ba moke nyonso na kozala ngai moko te na plateau nazali bongo na concert na biso Natacha Boto oyo a présentaka émission na ye rien que la vérité na Rose TV News tozali bongo le loto ya mbeli bino moko ya mobange ya ba musicien oyo azali bongo nga na bengaka ye baoba na zwaka ye lokola Werason parce que abimisi ebele na monde ya musical abimisi vraiment moi bato moi ebele marqué mais lelo oyo tozali bongo na ye na plateau na biso kombo na ye Makaba oyo azali bongo leader ya Star Academic oyo tokobeta masolo tokobeta parcours na yango tokobeta bongo pe projet na yango to ba oyo baza kobongisa na kati ya ndako ya musique tozali bongo na kati ya Dibaya na commune ya Kasavu Bubisko yo émission ekosalama avant na yamba invité na biso merci na David Kimbete ozali bongo sima ya caméra merci na Gimbo ma réalisateur partant na montage merci na bandeko nyonso pe boko landa biso oyo bozita na bino ya kolanda émission oyo mais avant ya kokota invité na biso tika na pesa na mbote na concert na ngai Natacha Boto bonjour bonne santé. Très bien par la grâce de Dieu. Voilà, un mot par rapport à Bandero Barolanda Bisso, dans les différentes chaînes où ils ont la Katinensika. Et voilà, merci beaucoup. On a confiance et puis fidélité pour ça la Bisso, pour continuer pour ça la Bisso, confiance vraiment. Donc on décevoir Bino Ata ou que le moment où on a perdu la Bisso, vraiment que on a président Makaba, que on est campé que sur par rapport à la carrière naïe, et ça la bien ma casse parce que na terrain moyen vraiment, bah il y a beaucoup ça l'équipe chance et que ça un grand plaisir vraiment merci beaucoup. Voilà, merci. Donc boss on a pété les à côté parce que les à côté ils ont raté. Voilà. Donc bête on a biso sujet, to bête sujet mais vous équipez musique. Mais les à côté, vous ébiwa les amboka nanga. Moi songi et ça la vraiment bien. J'espère la bande de va gagner les à côté et créer un problème. Leader Makaba bonjour. Bonjour problème Muchent. Moi la souka ba Muchent. Bonne santé. Super bien. Quand tout ça toujours mouvement qui toque. Tout va bien vraiment. Tout. Mais avant de côté vraiment na kati ya mozindo émission na biso biso moko pe to yaki ko visiter yo maré et ça qui impossible à image aux qui maladie oyo basala ko pe opération mais ba biso ba ko créer qui base est-ce que okolo banini na bayi internet ba kolanda yo bato ba kolanda yo partout dans le monde par rapport ya maladie ko yebela ki yo. Merci d'abord à Sterling News et puis Rose TV News. Qui rendre ma visite à l'hôpital. Qui est sérieusement malade, qui est dans la clinique. Et grâce à Dieu, nous avons un protocole et puis à répondre à l'activité de donc tout qui leader Makaba. Peut-être que vous avez une maladie, c'est vrai, qui est malade, mais grâce à Dieu, donc Star Academic voilà. Émission yo ezamba la liboso to yamba yo to kolinga to kende vraiment visiter parce que to bi balé Makaba bazali to mona Makaba mon père azali côté ya Wera siko to éviter boza ozana kati ya famille Makaba to moi présentation c'est ça la vraiment normalement tout ça ba congolais ne pas problème qui on vient na biso problème grand charisme le grand charisme et là quand l'aura toi ba congolais tout botami tu na quoi na mais normalement combo na zuango
ndenge ndule po biso vraiment toza ba fan pena ba natif ya wenge musique en même temps to kolamba moko toyoka wenge et puis bana déjà remeka moi guitare linzanza ndé na parler ba pesa ikombwana même mon vrai nom c'est Dunia mais à culpa el Kratos les seigneurs de guerre voilà j'espère que bandeko oyo baza na ndako basepeli boyoki mamoko kombo pe elongi déjà bomesa nango déjà ntito koende ko tobeta mwa parcours pour ekozala vraiment taille olia biso temps Natacha Boto à vous l'antenne. Vraiment merci beaucoup pour la parole pour les Mukendi président Makaba nani kana pour une question oyo tant oyo belaki ozo ki pe visite ya ba collègue no mususu to ndenge. Oui, moi ba collègue ba ki moi tout temps il a quitté parce que na vraiment na niveau na aller là qui il a qui la image et puis bika vite to tambola o mameleke belé c'est yo boy no ko tana monde ya base non na ki o bande muso ba beli ka to mona mamo photo normalement ceux qui ba tu bena na boy bino bozo ba image ceux qui ba image zo ma ki ba benga ba interprétant on allait parce que ndenge na zala bo mona hits ba son ba nini bapele ezalaki bamaster bayaki mpe donc bayaki ebele ope bayaki te bayoka esango mosu mpe na mosika basoutenaki donc bato bayaki. Voilà, tobeta lisolo ya Académie des Stars lelo oyo combien de années? Il y a déjà de cela 10 ans, 12 ans je crois, 2022, 2010, 12 ans. 12 ans déjà, moi déjà ça na première série si je crois bien, ceux qui attendent bien, les causes à la bongo déjà, mais les lots ceux qui pensent tout à l'heure par rapport à bana oyo de lycée belé, moi il y a ça reconnaissant vers eux. Belé hein. Mais c'est banal. Attends deux. Non, vraiment le petit nom bébé Bouchou. Bébé Bouchou ça qui est pas Fabregas. Maman on a aussi vraiment il est très reconnaissant. On a parlé avec le leader dans le Mina Salah, pas de Bélé. Olivada, Olivier, ou Azali Bongo. C'est ma deuxième voix. Mon conseil, ma deuxième voix. Très reconnaissant. Ce soir, on a reconnaissant. On a trop, on a ba bazaka pembeni soko ki batangi yo seka na pembeni on vraiment reconnaissant que bana bazane bazaba ba ebele mutu mutana ba mission na lobby akopo na penzela na kei bokabona bino pe na ninga mabete akene pe libela benga pete base bele na mona chanteuse na mo na ala Togo beni na mona basala ba clip le kana ba trace auta pena to travailler trop ba benga ngata na bi peut que toza mabe l'approche na ngate otozala na bango ke bébé Bouchou vandi na benga to kuta place mo do na respect o mamba wenye no le bichagi pembeni bache 14 mais et ça là et c'est on fait na bino musique c'est on fait mon 12 13 14 oui voilà 12 et là idéologie oyo tozo zora ba héritage o wenye do pesati mais alors il a bien pénétré côté moi parce que bon motonde hein au mon a bon monter dans la rabo moto moni mutu so bon mesani na ye bozo zala na ye boko kabwana mais bon moto faut zala boko kutana pe na nzela mo mboti ato benga kete mo bonjour ça tenait sur le nom de ya X to Y wana bo moto ezate mais 12 heures mo pe kenda mo vrai pour so mudanga bunga bonyate mo 12 mais na pas no bimisi mo ni no ça la fierté na yo oh il va déjà ça la fierté na nga Bouchou ça la fierté na nga belé msuna ko ça na ko lobana sina na beni po beni mais apparemment zo tanga bana yo sokomba mutu moko otanga ko ngada na ye bakaye abetela nga masolo na yo to vanda ni tana ta j'ai profité à l'occasion ya kopesi bamboti Diego Milito oyo lelo vraiment na musique ya monga ka apui mais ya wana na moni yo po ozotanga ete mena bina ko kanga te il faut na tona ka mona avant ba to kota na ba projet ya Star Academy mais to c'est na mambu ya bana to non Diego Milito a mon voilà na bena ba premier fils tes premiers fils de Olivada pour la Olivada pour y balayi wana est-ce que azumo mambu trop tant bobi que muto ça la fierté à ça la fierté oui atika ba prêtre la ba groupe ya kendana
nayoka mpena batouche au Star Academique donc milite aza na soit Simi Orange son donc ye kaka place Soit il est osenti ka cœur mo ebimi boye osenti couleur un très bon musicien mais sikoyo fierté yango eza société comme échanger moi ndambo parce que notre tala vidéo moko nayoki pasi trop biso olinga oloba mo mingi te polémique te eza nango juste tozosolola titre émission c'est rien que de la vérité nga kote oloba toyoka c'est-à-dire yekutalaka plus kendeko ada pena mwana kati petina bayebi oyo baolanda bato to bayebi vidéo wana esalinga mpasi pourquoi parce que oma yo chanteur musicien ya peti nanga ngai nakotumba te nga peti nanga fazonga na nzela po biso tokembi tro na ndula yebi nayebi ke nasala émission moko wana oki mpe bareplike na ndenge moko bien nga otika kolemba te mpona kotala peti nanga komosa nde tabunga nzela nga na nanga chroniqueur te nga na artiste musicien mais il y a comment les caméras mais te namona ye alati boye alati mbati mo aja munene boye ezoki perite nini abi na nzembo bato vie na biso fali pupa ya nango na mabe te mingimingi biloko wana totikela yango bafanatike mingimingi ke na biso tozosa album na biso boye towana mwa show na biso mwa bunda tanto bavideo mosusu mpe totinda bato bengi salanga video moto abini pene loro no otie mpe na nini bon na niveau mpe ya vie na biso de king akotinde te ke osalelanga video wana yade ya top niveau mais na conscience etake artiste oyo ozoluka mpe na nzela otana o place outaki na makambo bandaka kosala lelo kiti te komosala bavideo moko botobina mpe mais sala nzembo na yo osalelango makambo wana mpasi wana bon naninga nabenga ye n'hésitez moi moke parce que namona babilo mo elekala ba internet et ça l'a bien tena se respecter na mkolo papa atikala na place n'est pas sur na mais son abi tambolobi ke bateau ba osala fierté soki bateau ba sala la fierté azape parmi bateau soki mais la bateau ba osala la fierté azati na pour le moment te badage belé soki na ngi pe ba chanteuse ba sala soki tolobaki ki bateau basalaka aso basalaka comme le passé oui quand on les passions on le présent dans les passions on peut na ba chanteuse pe basalaka fierté les lopes sous baati mais bazaka la musique donc mais hier apparemment la musique te et la musique a obina ya ndule mais na ka kuta comme on beta na bandal il fallait que akota vraiment na muzindo pena ya makambo biso tokemba trop surtout ye pena biso tokemba ne longo ya koluka pena neni photo yemba neni fezala neni ba yemba bien ya totambola to ayebi tokutana pena ba maeso po balakisa biso en même temps biso to olakisa e akoma pena niveau etaki partout ya le kaka bana mai ba yebi ba misu ba bini lelo na otanga kombo te abane koyana bango na parle po tona vana ne penza ndako mo abane na koya jomo asa pe succès mikolo na otange te na ana oya ne pena na parle ya mse boka na kotange te so na tange ya le katio lobi o ma sala le abane na koya ne na parle ba bele ba trois leaders comme mon ali ba na trois leaders o pena so die kwa te bakimi mbango parce que toyeba ndenge so bana ko che bango na bango na parler vie betano guitare bato na kankisa bango ba gamme les lobby ba ça ba succès grave donc ya grave bon bandeko ezata on a lobby au problème to lobby mais yé pas boy kota bana ya ko coacher bato ba ça ba succès entre autres Robino bina filé ba oye ya penza Diego wana mtando coacher bango chant siko pourtant ye mo dans le bango tenga na lobele parce que j'étais là c'est vraiment na passe na souci ya makala talent makambo ya sala ebele lelo ba ça ba succès ba sala ngote ba travail ya luka pena yemba ya koluka pena yepne ala to vandi bo to bi bon to ça là mutu moko bo nzembo je normal là ça faut tout ça les chants nzembo za te na bando koma papa zu guitare bon le to bi batu to ke après ça peut idée à contribuer à catastrophe information bien tout moi na bimisi nzela et da yé non liva da ba mission ça kana na ngoti voilà merci to ko nga merci de mon côté na bango parce que pourtant nous on ba to souffrir trop ba ne wona route bazar ba travailler na bango mais bango to kemba ko biso pe to zo mo connaissance on ça m'a fait la monini mais on soit péton quand même on ça l'appelle au benga et que non
Diego. Par rapport à vie à Par rapport à vie, n'est-ce pas actualité. Par rapport à vie, n'est-ce pas actualité. Pour Babi a un téléphone, est-ce que Benga? Batuka raté. Président Makaba. Oh, et ça l'est bien ma case. Non, Bengi. Merci toi merci comme côté tu peux sur le projet à Star Academic où ils ont la carte studio aux autres lambe na ba foi na yoni. Bon, biso jusque là non to bimisa ile oti. To bimisa album na mtea to bimisa ka mo banze moment mi ba laisser cette fois-ci to bimisa ce album na biso il y a 5 chansons. To le bail déjà trop avant. To le bail trop toujours il peut ba problème et belé na niveau ya finance bato ba no simba masolo. Fena absolument ba no simba biso le fait Jacques Ilonga. No simba biso lelo ada susté et à son âme ndesaki le to kita mo ki omona to ki susté dans la quitter ba la réalité mais ndamba muneni ayo fini le ba porte ndesko to continuer projet na biso donc kala mingité to comme décembre té to bimisé on a biso bonjour bimisé loko na bino 5 titres déjà banane producteur nani est-ce que producteur a toi ça c'est que nos producteurs a été pour le seul producteur toi là il est là qui est bien qu'il va mécène va venir biso docteur Félix Momat double brassard papi Pungu excellence banota mon poids mais producteur a qui le rôle là fait Jacques Ilonga a qui vraiment produit il y a aussi que la réalité vie a qui vivait à Otika biso les négociations qui jusqu'à là tout le monde a ma propre effort surtout des petits monde les tout dans le monde zombie dans mon compte qui studio de suite de ça je crois 75% à travaux dans le donc d'ici là aussi là 5 chansons génériques que ça t'est pas vraiment générique mais là et là afro musique est tambola afro que salement afro mo ya na conseil bato ba obina mais ba oyo rappel na conseil bata moi ne wala ba aka moi rappel moi rappel ça la vraiment bien parce que oyebi bato bandeko balanda biso balinga moi air moko ninga ndako ça la vraiment bien parce que ça va faire par-ci par-là ba déclaration animateur pourquoi président Makaba a ngolé ka émission ti c'est intéressant na wote pourquoi était sans bino biso tozata et là qui que biso to beta moi biso to beta musique mo boya ya bana kin boya dité to ko sabato mais en réalité dans la montée biso to beta to qui vraiment l'actualité to qui perturbé par rapport ya maso voilà mais c'est gauche to gauche bana kin boya bi mais il le raison en montée voilà merci to qui suna il le roté mais to on amara to brane ni to s'en sorti pour voilà Tobeta dans ma ville, Tobeta en Amboura, Tobeta dans la cité du fleuve. Apparemment, tu as trop de musique classe. Donc, musique moi, il n'est pas populaire. Pas populaire, mais les gens comment on l'aura mangé en karaoké. Mais n'a pas les karaoké, les ténors, on a un du fleuve. On a érodié. Na mona gango non ça sous mon outil. Na le moyen on a s'en sorti comme ça la promotion mais tant on en attendant pour ça non mais tant on boit déjà 5 chansons au tala qui terrain au tala terrain n'engeza parce que Mindu qui ça pas Mindu qui est dans la terrain de hôtel on a la bima champion avec 367 groupes. Et là on est ça là bien on a émis les solo est champion tant on a déjà 360 Diego si on est Diego ça pour être moi qui présente il y a mata les sous on so les là awat on sentit allez tu tous à la claire non les là voilà façon rapport à nous comme mingi na musique pas comme milito yaza voilà est-ce que on ça makambo ya yekola quitter voilà yango na olele me kolele pour dans un groupe na place nezate a cheraza na so ba yo kaye to ko yo ese qui pensa à convaincre mazali bajwa zali na ko yo ngaye mais ça parler na ye président mafia boy toujours
Président, où est Zanda Kounaye? Président, ceux qui le loient, Sarah Lula Plaza. Nazonginda. Sarah Lula Bauto. Tango yebi tanga mama na yebi Sarah Lula. Kwanza la Sarah Lula. Na yebi masolo na nyonso. Sarah bana, ba Sarah bana bena soka ye ya randule. Ayikini makamne soka do leka Sarah kota. Baleti saloko. Voilà. Donc ah wa ba chanteuse balera bandenge na bandenge. C'est que au fond là, on pense là nous fond là bas. Mais parce que au lobby awake lieu de place les athées mais les lots ceux qui aillé habité non nazonga parler na wana nda uzonga siko voilà mais na revendre na olela o il fallait milito za la poto ye matete aka mwana soka yeye moko la azonga ne soka za le tete obeta Natasha songi makati tonto okolela mwa liboso toyoka mwa eloko ngo habité David moi balance kamesa la nga bien ebi ote yo sakala nango tonton avant de comment le comment qu'on peut ça la vraiment bien quoi ouais au moment Blackberry soda makasi double brassard diable gindoki balobi na minute otindi bazotalanga na ba Paris na ba États-Unis par-ci par là tous na leader makaba balobi nande magambo to comment le comment ça la bien kala mingi te tozobinisa mokili bana poto bobenga benga numéro za plus 243 plus 243 90 musicien les locaux 963 Oh mwana mobali Oh mwana mobali ko na nani na butuna lote na gagné na Paris foot na komi millionnaire allez tongi banda komi loko na bedashi na tongo na lamuka pape na poche papa ekotite bunda oh mwana mobali ko bunda merci Toboyi voilà merci j'espère que bandeko bozo anda biso boyoki bunda message est vraiment très fort hein mwana mobali bunda mais lelo oyo mon commentaire par rapport à bunda na ebité message wana il y a un bunda po mimi toyeka bunda toyeki biloko na simate toyebite siko bunda ona oni ya batu bayibaki déjà ka bunda o batu bayibi ba oui ka ne to vane na mwana ndamba pose koto ba bimisi bunda koto ba bimisi koyo heureusement que bazaki test bien te bazuka bunda basalela ona ba t-shirt no tala biso ndo banda mambo ba image za tout ça ba émission ba confort na bino mususu avant yango Dieu merci babilo ko babimisa ke beti te yo siko zo beta message ezaka ke biso mibali photo bundaka parce que idéologie ya mokili nzambe atindaki na ndenge wana donc ezaka te ke na kati ya bunda to olobela moni lelo neti biso tokoli na tobotami na basite tokoli na basite omona ba grand frère na biso moko boye père atikaki lupango ya zwa des portes ya balai alingi kokende te akoma na botika wana bana na esko ba komo bule neni il faut ko ba te raka lupango to die miki o tave batava ya kali société na otanga ba komina ngote ya neti ba komina ngabna na koli ba inspiration ki bona lakini ba par exemple komina Kinshasa bilone za trop bana biso pena kasavu kubandala ba komina ngona koli ba masala na tambi so do lukato kende ba classe ba père atera lupango na okena nga poto da atanga teti le loko ko pa odaete ya zaka wana biso to évoluer ngo moni inspiration ya ki habiter. Il faut tout réconforter biso mibale tout la musa, tout sensibiliser bayaya, tout travailler. Voilà. Si biso to boulot hein, pendant 9h 10h to ala ki to travailler, mbuma nango ezalaka. Voilà. Ouais. Moi 4 tikali za rumba to eza ja. Tout ba rumba kaka rumba. To ngato kende moi to tenga maman mukie to comprendre. Mais les biso ba trapte pour faire et voilà le padre, voilà maman le padre, il y a une innovation. Mais to yo rabango. Biso betika rumba normal mais colorié. Biso beta rumba colorié. To tsara mo ba bilo boyo kaka. Ba likolo mo. Yo ba mai mo bi ma. O nzembo lo likolo. Nzembo mo ya libala. Ya libala nzembo wana il fallait to zonga avant. Fallait ba beta mo bimba. On se rappelle ton son nzembo. Oui, bien sûr que oui. Na senga nzambe vraiment tana ndo ko la ko beta musique. Na koma nzembo parce que na bana sepela banzembo bien ndetse ba papa mitumba banzembo kitoko
ti na osutuka na komokoma mpe nzembo kitoko mpe na neti banzembo ya mariage wana parole te nga moko na composant bana bakomi na nga moko naluki bamélodie nga moko donc ntango apesanga inspiration nalalaka bajour moso mwana 3 heures nalamuki naokandela nzembo mo nayoka eyelanga na moto mwana nakomi na enregistre na nazwi voix pénatere omoi ata naoyaka mwa basere na bafrère oyo towana bamwa président nzembo kitoko nazwaka ngo mingimingi na bainspiration bon donc nzambe apesanga vraiment likabo wana mai nasombaka mpe bachanson nazalaka na Joujou Dicon nazalaka na Jojo Lina nazalaka na R13 nazalaka Pati Katanga baparole ya mboka oyo. Voilà, merci, j'espère que na moni RGDG ça la biso signe tokomi dia na kochite tokokabona beauté ça ko beta lisolo ezoli kana kati ya toile na musique to mona ki bakanga ki confrère na yo fi Regola et mon par rapport ya ninga ligana ki na prison. Bon, les padres là à tout confrère t'as pareil orchestre. Voilà. OK. À pareil biso to bima champion yende mtalara pareil idéologie. Batara na brasserie wana pareil et to bima champion na maboko na. Ba conseil après ça rajoute to beta na ya jour donc etikala nga orchestre on est à la yanga. Ya pena na passe makasi na l'hôpital. Maman na so ele kana mona ka kama to lo bata ko yaki ba image kota. Lelo na o sepela na ba golwa. To sepela le ngona ba golwa les padres ali banda. Tu vis comme ça maram pour les kabuto ya salaka et ça ba parcours à vie na nga ebi ba héros ebele ba lara pour mata ming ba na na prison ming peut-être ba Nelson Mandela ba Jackson même interpréter arké le monde ba kanga tanga bimara Vraiment des prisons mais la star et l'homme. So mon moni attendez étoile. So moni ba bombier Joseph T. Obi so Joseph. Les gars. Donc so ba wuti la prison dans maman gouverneur. Donc yango on a vraiment nada o sepela makasi. To zipe temps on sa les mo lo mo metto dévoilant aussi côté. To betango eli bali ba artiste belé ba moni ba yembi. Ba yembi. Maboko bravo pour la vidéo que balinga kaete bolimbisa biso inspiration et pendant parrain hein to sali bina mo lo mo à la tête aux merci beaucoup faut moi capeler ça là non nzimbo na libalanga linga mo makasi tokozonga bokozonga dans la souka bokozonga qui est faut pas découvrir ba chanteur ba oyo ba yemba yo na studio est-ce que ba découvrir ba comment bas to ça no mo kera to nyati ba to kabwana biso voilà merci bande ko to saka toujours voilà j'espère que to komo que vraiment na souka voilà on va eternité bolingo souka te bolingo bomwana na nzela collège Saint-François Bamboli wa matcha Rachel Babalani Love di mami na miso ya Nzambe pe alida. Merci, j'espère que Eternité bolingo sukate bolingo bomwana na nzela collège Saint-François Bamboli wa matcha Rachel Babalani Love di mami na miso ya Nzambe pe alida. Voilà. Vive Marie. Vous allez y a place ngale la moi. Oh, est dédié par maman Sylvie Baena couplet. On a dédié ce moi la couplet kaka. Communion yo melisi ngai bolingo pona love éternellement lolo elelisa mikolo na baleki na bakoko na bana mike bolingo yo eza bizarre eza désordre nanango ordonango Rachel motema yawe macha libela nanda kwa Nzambe to balani ere mariage pour l'éternité yesele cha mujinanga Rachel na bali makaba mujinanga lidewani mema makaba jani merci parce qu'elle est capable. Voilà, merci, j'espère que tu as commis la souka, l'idée Makaba. On a habité na autotunité et là on est yoko bakisa par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, c'était vraiment dans dengue interviewer biso tous qui vraiment tous ba
remarque belé bato ndeni makabo le kate bon dans la moi idéologie mon boy tous les gars surtout en eloko quelque part paye moi bien il faut vraiment tout faire réveiller bato mémoire na bazongana no misu ba bia ba no na tile lorien biso ne to da boy na mamandu le photo lo ba na musicologue c'est-à-dire na licencié en art na nga moté en orchestre tout ça vous êtes belé c'est repère la musique ya ina oko faire les relations na les gars na ina soki biso pena mboka musa na biso yango comme na bino surtout le bateau to bi monire ba domo ba ondiembela ba tumba ondiembela et puis to beta concours de ça mambo belé ba leader nyonso mboka ba yebi makaba et puis na ba mouvement presque tout na ba musicien presque oh ça va succès on a ba danseuse parce que on ba mona ba danseuse na ba mona ba danseuse de clip ba danseuse on ba ye ba ni voilà expliquez toi la danse pas coordonner na yo pas coordonner le chapeau d'abord on a fait si ban à Paris master nga Zizou Zidane na Chembutalombi wana na Château Rouge donc il y a kalaté ba solo wana bnande to solo jango Zizou na pesi diesel à London beauté na pesi Alezolation Fest na Washington na Bruxelles Fofo de Bruxelles madame Poto bana bela bazar ko nyingana maître ndobo na Bruxelles sans oublier le téléphone Poto pesa pe bande wata DD kaka po ça bien Junior Malaïssa grand prêtre le mystérieux grand prêtre l'homme nouveau orange na botante Singabato na Afrique du Sud Joël Bangou Kinia grand prêtre bon batunyo so pe bazar awa to busanité atoache la 70 aïra pa ya na nga odon na bosanité merci beaucoup na problème qui merci beaucoup na boto voilà Natacha Boto na biso l'infatigable voilà numéro de téléphone PCT plus 243 82 46 74 667 voilà merci to bana na neona ya mwasi deux personnes kaka poto ka bona kaka to les Cameroun bon nga komona nga Sarah Omari naza star académique mokili kindaka toujours liboso montra tout renversé fil jamais likonge kozonga sima ndenge sont ses avancées makambo peso changé pour kotika likaka na bizali lino ya kala. Bonjour, nga komona Lisa Bonsenga de Star Académique. Mounia ya tala balatisi pauvre vérité bilamba lokuta c'est pona mosolo babalolili loba bamikabiso na satana mama pona bomoi na bango. Nga komona nga El Mimita na pesi merci na famille nanga na pesi merci na président Makaba. Hoje eu fem dos não sus eu todos não eu amo Deus mas esse uma pequena separação porque temos que ter a esperança de que um dia poderemos nos encontrar no lugar. Ouais, ça c'est Glody Mampouya, autrement dit HR. Chanteur de charme moi na makaba père na ngame ya cool parce que dinga na zala na bango époque ça dit na yebi réalité makambo eza izine c'est charité na pesi bamboti na bana bandal pour charge à bandal musique eza surtout ba ko mika trop bien charge na ngana maboko na ngado voix na charge na ngona pesi mère na biso mbote misa na bino mona Star Académique na biso mimi ka bulo na pesi ba mbote na ba fa na ngana so balinga ngai vena ba chuchumi yake si premier mission na bino mona Star Académique leader makaba okonza koche ka je basoda ba ko ba toujours na boulot dans la pesi bambote na ngai mama ya sikeye Starly News TV Starly News TV abo kutande live show
culture générale et poids. Politique ya mboka, maman.